Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bayeban so bolinga maman Eliane Nitu na pesi bino mbote mingi. Ebwe, ma vimpi. Muko wazima, est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nalinga koyeba ke bayeba nga baza malamu. Nalinga koyeba ke bato oyo ba disposa ata na bango mpona kotala nga to pe mpona koyoka nga baza malamu. Esala nga plaisir epesa nga esengo makasi. Alors, boza na ba clavier, nde na bakaki. Faites-moi savoir si vous allez bien. Parce que moi, de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa aza kobatela kimia ezali bino pe bandeko nanga eske boza malamu bokomela ngai nde tomesana ngai na bino tokutana na baclavier bomoni ke nazotanga bacommentaire na bino soki botie bacommentaire nayebisaka bino ke nazwaka vraiment temps ya kotala bacommentaire mosusu mpe na répondaka yango. En tout cas, merci beaucoup na bino bandeko na ngai oyo bodispose ata na bino mpona kotala nga to mpe mpona koyoka nga ndeko soki eza mbala liboso kute na nga naza mama Eliane Nitu du service traiteur et décoration la Providence yango nde mosala oyo ngai mama Eliane Nitu nasalaka a part koya kosala na bino boja un travail naza na mosala oyo ngai nasalaka nakosenga na yo ndeko so eza mbala liboso okutani na nga nakosenga na okende kosabone na Eliane Nitu TV ofini mbala liboso osabone mbala mibale ofini na cloche ya notification pour que ceux qui ba émission ya sika ekoti okoka koyeba ke émission ya sika ekoti po ozoka ngo po orataka ba émission te chaque semaine tozaka na ba live na biso dimanche soki tosali ba live tosengaka bato ba participer soki oza likambo ya koloba okoki koleka na live olobi likambo na yo soki oza na posa kosona mama Eliane Nitu numéro na nga telefone ezali 06 15 31 69 90 yango pe eza numéro na nga ya WhatsApp soza na besoin kobenga nga ko hésiter te benga nga mais mingi nalingaka kobenga nga à partir ya midi avant midi nakoka vraiment koyamba téléphone te. Eliane Nitu TV aboti bébé ya sika komo na ye Mokili Makambo Officiel TV. Alors na Mokili Makambo Officiel TV na Mokili Makambo Officiel TV bokokutana ba émission ya ndenge na ndenge surtout bokobanda kozwa ba émission mingi en direct de Kinshasa oyo kobanda koleka na Mokili Makambo Officiel TV nango naza kosenga na bino bosabone massivement na Mokili Makambo Officiel TV na bosenga na bino bandeko mingi babengi nga mpona koyebisanga ke mama Eliane Nitu omoni makambo ezoleka na internet te tala makambo ezoleka na internet pourquoi ozolobela yango te nayebisaka bino ke conception ya Eliane Nitu TV tozaka mingi basé sur le mariage tozaka mingi ba vie ya famille mais loko mo insistaki na bité na kotika pe bino boyete likambo bozosenga pe eza ya mabe te na luka nasala une émission sur ça émission na biso lelo tovandeli awa tozosola moke likambo etali ndeko na biso ya mwasi sila bisalo esika aza na pesi mbote likambo etali ndeko na biso ya mwasi Irsel Peshanga na pesi mbote likambo etali ndeko na biso ya mwasi dina na la douce wana nyonso epa na nga mama Eliane Nitu baza baleki na nga ce sont mes petites sœurs na pesi bango bambote na bango na babizu na bango esika bazali eloko eza koboma mboka eza likambo ya jalousie eloko eza koboma mboka eza likambo ya songi oyo biso so tokutanaka na yango avant na kota na maville ya makambo etali ya sila bisalo Irsel Peshanga na dina na la douce na koloba nanu oyo etalaka nanu biso mona kati ya bafamille na biso ndenge tovivaka biso nyonso nde toza boye na bafamille tozaka toujours na baproblème na bafamille na biso ezangaka te bajalousie na kati ya bafamille na biso ezangaka te bamotema mabe na kati ya bafamille na biso ezangaka te soki na kati ya bafamille na biso tozaka na baproblème ya ndenge wana okomona mwana mama kulutu na mwana mama leki bayokanaka te okomona mwana tata mwasi na mwana noko bayokanaka te yango mikolo balobaka ke singa famille ebendanaka kasi ekatanaka te pourquoi parce que na kati ya bafamille nyonso baproblème ezangaka te bafamille nyonso ezalaka toujours na baproblème nango alors combien de fois bato bakutani kaka na baamitié na bango sila bisala uti na ndako na bango Irsel Peshanga uti na ndako na bango dina na la douce uti na ndako na bango bakutani basali famille basali amitié c'est normal ya lokola basani place moko ebanda kotutana baza na makambo oyo bino nanga toza kotala toyebi te bana basuma na bango makambo na bango ya kati ezali biso tozomona ko ezali likolo me ya kati ezali kopelisa moto na makambo ya baninga eza malamu te po biso nyonso tu toza na baproblème na kati ya bafamille na biso nyonso pe oyo toza na baproblème na baamitié na biso ntango mosusu camarade ovandaka na ye 3 ans passé bozalaka na ye susu te camarade mosusu ekozala bovanda na ye 10 ans
ya amitié na bino apo bokabwani ezalaka toujours dit toujours ya ba problème tokutanaka nango na vie avant nakende na émission nanga musika avant nakende vraiment moi musika mpona tocontinue na kolakisa bino na image ya Sila Bisalu na Ursule Peshanga nanga mama Elia Nitu na mboka Congo na yambaki bango na sololaki na bango na vandaki ka na katikati boye na droite nanga ezalaka Peshanga na gauche nanga ezalaki Sila tango toza kosolola na bango na kotala boye na bande komona ke Sila alobaka mingi Sila sololaka mingi Peshanga nde na mona ke azaki alobaka te mais nazaki surprise tango nazo sala émission na moni ke non Ursule azoloba mingi par rapport ya Sila na tuni bango abi oh mais na kotala boye nga na mona ka Sila alobaka par rapport ya Ursule Sila elle était timide Ursule a répondre nga lobi eza likambo ya Aaron na Moïse ngabi oh Aaron na Moïse nani Aaron nani Moïse babi na nga Sila aza Moïse Ursule azali Aaron yango na likukuma ya Moïse Aaron mutasaka nini mutu alobaka na tikile bino nanu temps na sengi na réalisateur nanga Alain Benza atela bino nanu mwa muke botala nanu image na sala na Ursule Peshanga na Sila Bisalu sima nde tozonga na kati ya masolo na biso tokoza oya dinana après to banana na Sila Bisalu na Ursule Peshanga sima tokota na oya dinana eza na bato mosusu bazwa bino bamodele naza na besoin pour apporter conseil na ba jeune sœur na bino o bazwa na sima na bino o bazokota na musalo parce que franchement nde naoloba nazo répéter yango ke soki nayiki na kuti bino bobota ata mwana moko boye na boye banga babakaka bafi ya théâtre bandumba mais na kuti bino boya na bino vide boya déjà bafiancé na bino te ouais bino otoloka basa bala bo raté na bino babi bala ba bokipe donc bo raté déjà Black Beauty, on peut ça conseil ni naba parce que ni naba tout à l'heure émission éducative ça na bato belé au Holanda bino ba jeune lokola bino au bazolandango o bazolinga ko sa musala oyo ceux qui peut ba cause exemple na bino ponga na moi bino déjà ça va pona yaki kala na côté ba songi nazuka ba makambo ba positif ce qui fait que e bookinga kutona makolome et c'est peli singa na ba jeune sœur na bino bokolo bani vraiment ba jeune sœur na biso ba banda musala sika na ba o balinko banda musala na ba o baza déjà na kata musala ngo biso tokutaka ba o basi ba fungola nzela o biso tozo ba comme modèle so la ndebe etamboli na bango bo comprendre que oui batambola ki bien nitinga modèle ngeza mama belé on a pesi ba gros budget sika na Belgique babiso be toye koya to tambola kaka selon de ba mama na biso batambola ki ba grande sœur batambola ki biso be toza na kati ya monde ngo monde so ngo ke nango na pressé okwa ko simba touche moko boye na yo moko comprendre lelo internet lelo makambo to ekoma à la seconde so to zaki ba fi o bazara vraiment entre guillemets nde balobela biso ne boso ozwa biso na makambo belé na batala ba internet ki fio ba sali boye tellement bazora biso mingi te po bazela biso to trébicher to kwea mingi to za kana patience to landa linga musalango yeba na lingango pourquoi na osalango pona nini po apporter linga nini eza eloko ya facilité to dans l'université ya munene za awainas oza ki bakenda ko sala art dramatique c'est-à-dire que eza eloko ya réflexion so za maele mingi te ata sur scène on comprend que oyo a pena maele mingi te akoka ko sa musala ote boya bolingango futur koye baneza bien mais ça problème sérieux parce que na vie na yo o koma exposé na mutu nyonso muso lo ba sur yo na ndenge ya lingeli est-ce que o supportango est-ce que le temps po yebani ko si ça na yo carrière no pona que aussi là o bon sont comment tout ça là is a problème mutu muso a cause amoni yo ta ko mona film à télévision ba fi au moins sérieuse na ko raté et ça, 90% maman père ma belle qui te vend te supporter les mais en fin de compte bi ko na sala comme ça on a supporté na salango boya lingango vraiment na mutema no mba boyo que ce sonité to yo que ça na sonité poto milongo la te quoi biso na bino to simba na bolingo ezala vraiment sincère to tambola na komba baninga na mabete parce que on eza force ya biso hein soko moins que kota na ko kate si la ole kango bien okomo bebisa kombo si la po batu ba yokelo mawa wana bena force na biso ba congolaise et surtout na monde na biso yango wana penza ça l'effort le corps s'est démarqué na ndenge ya bien positif so otali biso
na basila to yamba moko te boye batu amele no yebi oyebi to banda na pièce nini o to mata o ko no expliquer nga yo so zaka mukebo comme tina comme lelo yo na oti mama te na komi ko na zalelo yango patience ezaka fruit moko ya kitoko tango bando buka ngo o comprendre que oui musana ngande e comme foot sanga e comme ole sanga o na ole siko so yo lingi musato lingi kamba moko na yeba na ko musabo en tout cas là o tika biso to continuer chemin na biso oleki vraiment ba o balingi musala oboya to comme ebele pour te combattre pe ba anti valeur to longola tout ça vraiment musala to pesa ngo valeur ba to ba longola parce que na poto bateka c'est des nigériens ba ma famille na biso mais ce monde na beza film ma famille na beza film nigérien mais so ina ba pa na biso komi na lo kama boke théâtre ya kiani ya Congo biso moko to lukato longola image biso na ndenge bande ko na so benga biso théâtre maboke ba to comme ça on a genre qu'ils a cinéma film ba comprendre que oui ils a filmé o ngana ko ka lo ba na bande ko na yango wana quoi. OK dans une micro na ngai pa ya Aaron Moïse alobi mais maloba Moïse pe yo kanisiko l'opinion son azafini loko ya Baxate elle a presque tout dit ezaka likambuka ndeto lobi kaka na vie ou l'équipe patience ezate so tali parcours ya batu nyonso o ba réussir na vie mo patience ezanga raté même Bible ils ont recommandé attends là zala na poste na yo ton no c'est koki Satana alinga te okusimba eloko na yo yo moko mona kaka faveur nzambe tanza likolo facilité moko boye obunda te okoluka luka te mabeka ezaka mabeka oboma muninga ka place po yozo eloko wana ayokelo mawa non ça c'est pas bien il faut tout ya ceinture ya sécurité ya bolingo quand il y a l'amour diable a kotaté à pénétrer à travailler na kati parce que y est ennemi les ali bolingo donc tout ya bolingo entre biso tout c'est supporter tout ça parfaité tout ça ba qualité tout ça pena ba défaut tout c'est supporter so ko moni ma bemo ya mutu moko zwa na bola moko na tiango na likolo ma bena c'est au supporter muninga nao c'est ainsi que to vana so ki bongo nzambe se ka boya biso pena misu tout ça peut parfaité alors to lingana biso to za na mukilo to lingana na ba fanatique na biso ba to sala ka musala to lingana c'est ce qui est important pour na bande ko na biso mi yo baza à l'étranger et surtout ndenge baba ke ko kasi la tangi kombo ya mutu ke abimena mutu wana to ela mutu musuko za bosola pe même pas neto zo fa dédicace des fois ba producteur bazona ba dédicace musu ya bango moko tanga ye nango atie bino lisi abi ayo bokelanga mutu mais mabemo ezaka parce que bandiko na biso bazwa ngo mama so amonika otangi kombo moko boye na mutu na yebika ke oyo fo ezala akuma oswana mobali oyo akuma oswana oyo ya mususu ba yaka nompe kinchasa musu ayebwe tout le monde en a sauté tout ça vraiment en tout cas tout ça rare donc tout moi c'est que na moni passe ça rappelle rare parce que tout ça ba discipline ba principe ngana osenga kana na bande ko na biso ce bon va soutenir biso à 100% to marcher bien to rana ba guna ba préférence na biso mon dieu sauter oya vers yo ndé face pesa non on a le bango pena avec force non mutamutana ba qualité na ya pena ba défaut mais toza wana te exposé pour tout le monde non on a besoin que ça ata ba parents na biso moi 50% qui ba parents ou ba bota ba na bango te pour na débauche to pour na non parce que pour nous gagner visa ka sexté pour nous bonga ezaka te fo muta coucher na non c'est pas ça to linga ba longa non le ko wana na mutu pe ça bien parce que on est des femmes on est vraiment des femmes mutu so va na salon de coiffure mutu so va parce que otanga komona ninga célité po ba yo kaka obeta iso na kombono ça fait pas du bien et en tout cas côté les arabes sont trop mais ils ont un monde et ça mana ngonde ngwana biso te bika sikani to misukelaka et sikani to chat ba barrière na biso pote ba otamu sa vie na biso c'est un peu ça donc ba ba mabena yo ba kutuna mabete. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement.
un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Mama Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Mama Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Mama Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Mama Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, na kasi bino mo bomoni émission on a seki na Irsil Pechanga na Sila Bisalu bazalaki vraiment batu penza lenzaka na musapi bazalaki na boyoka ni makasi bango mibale pe na kati na bango bolingo ezaki makasi tango nalingaka kosala émission na bango posa nanga ezaki ke nasala émission na Sila ye moko nasala pe émission na sur Irsil Pechanga ye moko mais balingaki te babi bango bazali Aaron na Moïse, il faut bazaka ensemble. Voilà pourquoi tout ce qui est émission na ensemble. Kota la bango bonde bomoni, bazaki na bolingo makasi, bazaki na ambiance moko ya bien parce que na kenda ki tina tournage na bango, na zu bango na boko ya papa elombe na ye na bango na hotel place na bandai ko vanda nde to saki émission o bouti komona. Mais chaque fois ninga zaka toujours bato boko za bolinga na kanabino bien, boza pe très bien, mais bato bazaka libanda so bazota la bino bazoka jalousie bino mona kati na bino boko kwiko zala ke bwana problème ka bola bino te me bato batala ka bino ba sepela te balinka bayana mo bokabwani moko boye kota kati na bino po basani ni ba sepela. Moi je pense que kokabona Irsil na Sila eza bango mibale te euti nde na bato ya libanda oyo bamonaki ke bazaki très soudé oyo bamonaki ke bazaki ko vivre bien bango mibale ezali kopesa bato mosusu jalousie. Voilà pourquoi basala effort ya kokabola Sila na Irsil na ici la na Irsil oyo tokoma komona o baza bekoma na mascarade. En réalité bango mibale boyokani ezaka susu te baza na problème te baswani te mais oyo yebi mitema na bango mibale mokolo bakosepela le linceul se lave en famille jour bakosepela bakosokola ba linceul na bango mais faut te ba toutefois que bato soki balinganaki makasi et que problème ekoti kati na bango bakabwane ata bazongani bakobanda toujours kovivre na méfiance pour kotala kaka kielo kwa mutu koti zamba ti so koti zamba nyoka sio na lokolo kufi te otikali vivant tika na bomoi tango bando kota na zamba okobanda ko se rappeler toujours bando tambola na ekengo zoba nyoka so songa déjà nazo tambola na nini na ekenge ko banga okobanda ko vivre na moninga na ona ekenge obandi ko banga ba likambo boye na lobate likambo boye na salate wana zaka susu amitié te yana pasteur moko teyaki alobi ke soki oso yebi ke muto alobaka mabe pona yo na sima mukongo na yo muto ozokanisa za camarade na yo ozokanisa aza ami na yo me na sima mukongo na yo bomaka yo alobaka mabe pona yo akendaka kotonga yo na bato mosusu soko oso yebi yango muto ya ndenge wana kabwana na ye banda kolia na ye na fourchette ya molai ye mosika yo mosika kozala na ye lisusu ndenge ozalaki na ye te faut kozala précaution na vie parce que dans la vie on ne sait jamais bato mosu baza bato mingi baza na ba amitié ya lokuta okomona moto azosekisa azosala sepelaka no alingaka yo oke na motema nde na kati na ye bolingo ezalaka te me na miso ya bato alaseka alingaka yo mingi na miso ya bato alaseki alingaka yo mingi yo oza ami na ye oza meilleur ami na ye oza vraiment moninga na ye malamu moninga malamu akenda otonga moninga te koloba te ke lokola aza te na tonga ye parce que moto oyo abombaka likambo na mokili baya mingi te soki bato bamoniki bozaka vraiment soudé boyokanaka bien
soki yo bandi kotonga moninga epai ya troisième personne, dis-toi dans ta tête que troisième personne a kobimisa ona poisa. Pour peut-être moto azopesa confiance mingi a comprendre que confiance na opesa moto eza ya pamba moto asaka nini alinganga te po moto balinga bakenda otonga ete moto balingaka balobaka mabe na ye na miso ya bato te. Bakamarade mingi esuka kaka na ndenge ya mabe. Po mona bakamarade ti banoni loba bakangaka motema mais mingi okomaka kolena moninga na fourchette ya molai. Avant nakende vraiment na conclusion siko tokota na likambo oyo etali dinana la douce. Avant tokota na likambo dinana la douce tokotala nano émission oyo pe na saki na dinana parce que yambaki ngai pa na ye deux fois mbala biso tosaki émission normale mbala mibale tosaki émission culinaire émission ya elubu dinana alambelaki biso totala nanu mukende tosolaki na dinana botala na ambiance tozaki nango sima tosala nini tozonga na émission pona sala conclusion ya émission na biso. Bonjour. Tous à la maman Eliane Nitou, tout petit marché, tous zongi. Tout la mbele moi et le bon bouquier. Bon mon abayom de balamba kacha kamade souté, balamba ka habito toté, donc tout la nyonso. Donc là, ce que za o muswahili mutete la munani, donc naza capable de kolamba bilo kamboka nao. Donc tout kimi mukie to continue na kate balé, to kundolela bino mwambisi. Makoko ya minene bayebi mbisi na olobela yango yo na siso déjà koskola légume nanga na tie déjà mai nanga na moto so na siso sukola ngo tema légume vert la kisakino ne biso sa yelango ndenge bayo eza la kaka vert ndenge bochela na papa omoni sikoyo mameli yale eza bato mosusu bayebaka te service ya mesa eza art monene donc muso ayebaka ko servir papa te na mesa eza bilo muso servir papa apetesi mais eza bilo muso servir papa ata eza biloko aliaka te mais waka je peux goûter un peu Muna meki pe mwanda mboyo quand on est à la liste. Et là, on va te donner ma bourse à la service à table. Oui. Très important. Très important. Moi, si mon souci, en service mobile, on va à moi, à ça, il y a quelque chose, ça m'a dit, à ce pour ça, ça s'est passé. Mais là, on est à Zakouna. On va à moi, les gens, moi, ça, à opé, ça mobile, les poissons, on finit pour là. Nathalie, la couple, on a l'indépendance. C'est quand tu vas pour faire là-bas tout. Moi, pour le maison, tu es sous télévision dans mon thème. Donc, mobile, azolia, abi, on fait ça, un poisson. Petit bâtiment biloko poisson ezati abia mais poisson botin on sait la papa tout son carrière aussi ça boyer déjà on sait la papa biloko dans possibilité mais tout fait ka boyer tout la boyer ni poisson za mufinuku na mufinuku poisson moko siko na biso ba invité tout ça kona tellement ba servir biso te ba servir ka papa ba tele moi fufu moi nini mateme tout la poisson ya binza et loko na ina la siko so kutana moi sur sa table. Tu vas faire un peu de temps. Moi si penza moi si moi penza moi si penza ya monua pikola penza moi si ya nani ya lokele na libala ya so na mona ko na mona bakende bayeba botala ka ndenge tolobaka nde boyebi kaka émission papa nous pour le mariage ndenge na te yaka toujours na bake moi si phase à la propre propriété c'est le moko vraiment primordial occupé ka nzoto na yo te opola ka nzoto no produit te kolata onka bloka cher te soko zo bungisa nzoto bungisa pe place ozo vanda bungisa place ozo lala na ko Kinshasa botala ndako ya mama Dina na ndenge ezali Joël Kasha Malakisa tala ndako ndenge za propre ce n'est pas kazana bana te azana bana na kati ya ndako awa bana bazali so bozo mama bavoi bana bazana ba chambre bozo sakana botala ndenge mosa bungisi ndako ke bana to bakeli il faut ko bungisa parce que ba propriété oyo makamba boye pe kimisaka mibali bandako soki mobali avandaka na ndako etonda kusia mobali azovanda na ndako soki avandi kaka boye na kiti plu likola kiti ebukani sikoyo soki abimi aye kokutana na ndako aboye oyo babongisi kitoko boye mobali azosala nini akokende na ye mpe kaka mpona propriété mpo environnement moto fa vanda aza koaspire leur moko ya bien. Et voilà, wana bouti komona zaki ngai na Dina na la douce joto saki ya misho ya mbaki nga pa na ya fungolela kinga ndako na ye na saki ya misho moko na Dina na la douce ne bouti kotala wana koso na bo c'est une fille bien azalaki bien zaki gentil na tikele koyoka yazo ba mabe pona baninga te mais moi likambo ye muke ndenge toyoki yango bino ndenge boyoki ngai pe ndenge na yoki na luki pe moi source muke ba bobi kenga pe na za na kati ya milieu ya bandeko na nga wana ngamona za artiste na kati ya milieu ya bandeko na ngai wana koyoka muke ndenge ba
balobaki wana ke na kati ya tournage ya dinana mama tongi moko ebimaki wana parce que kotonga yango wana ezaki ya kobatama te mutu kaka babi mutu aliaka na mutu ye mpe kaka mutu abomaka mutu nde nauti koloba ke mutu akabolaka bato azalaka pembeni soki amoni bato baa na boyokani asali effort akabola bino na kati ya tournage baza kotonga sila bisalo na kotonga wana mutu abi te soki na interprete ke batongi peut-être akondima te ye fona tiela ye kaka ye moko ayoka fungoli telefone atiki yango sila bisalo aza koyoka ndenge baza kosasa ye ndenge baza kotonga ye ayoki asali nini akati telefone voilà pourquoi ntango dina nabengaki ye bakende kotourne yango ayaki na tournage ya dinana te parce que ayokaki déjà mabe oyo balobaki epa na ye yango wana Koffi Olomide aloba si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde personne ne parlerait à personne malamu baloba mabe si atula loba baloba batonga yo me bakanga yo tonga na yo me bakanga yo toza kosala nini oza kotonga moto wana yaki bozotonga moto babetele liso te me ye moko ayoki tant que humain aza na droit ya kosilika aza na droit ya kokanga kanda mpe kose méfier eza normal donc boteni oyo ye regard te ke opona nini asali boye biso nyonso ndenge toza boye ezala bato ya théâtre mosapi moko sikolaki elongi te soki ozosala théâtre wana moto moko ajoue mama wana moto moko ajoue papa moko ajoue mwana ainsi de suite donc boza na besoin toujours ya bato mpona bosala nini botourne mpona nini na bino eleka malamu atanga mpe mama Eliane tobomonaka ti baémission na ngai ya mosu nasaka ndeni Mr. Siatul yaka totourne aye totourne na biso papa Devos Musoba yaka totourne aye totourne Caleb Tukebana yaka totourne aye totourne donc ezalaka ndenge wana nga na posa ya Mr. Siatul na posa na nga na posa Devos Musoba Devos pas na posa na nga na posa Caleb pas na posa na nga donc théâtre elekaka ndenge wana mais sauf que faut que na mokili loko ça très attention et ce que ba téléphone ezali faut que ça très attention et puis na kotelemela mingi bato balinga kokabola bato kuti bato baza na amitié si la bisala bandi kosala esbitala ndenge bazaki na badinana ebanda koleka kitoko mena minute oyo mutu oyo afungolaki telefone ayoki siende baza kotonga yende mokaboli yende asali ni akaboli bango dina na motema eza na pasi Irsil Pechanga motema eza na pasi sila bisalu motema na pasi to tikela bango temps baza bandeko un jour bakozonga na kana koyokana mena kolobela mingi ba rapporteur bato balingaka soki mutu atongi mutu soko moni mutu aya bandi kotonga loba tete mama makambo olingi koyebisa ngai kotonga koyebisa nga te kende koyebisa ngo ye moko kolo makambo oza koyebisa nga soki na yebisi ayoki ke yo lobi bo eske akosepela na kati ya poto kabwana mingi kaka mpona bongo oyokaka yokanisaka moto aza camarade na yo tala tongaki alobaki bo aloba otali mpo obi te makambo mpe moto alobi eza ya solo okosala nini okobendana po mutu oyo deja aza kotonga yo mutu malamu te moninga malamu atongaka moninga na ye te moninga malamu oyebisaka moninga verité ndeko na nga tala boye oyebisi moninga me ya kokendaka kotongaka eza mabe bosala attention mpe na batelefone android mikolo esaka na lisu te oza place bomoni ndenge je oyo moto asali sikoyo na moto afungolaki telefone mpona sila yoka makambo baotonga ye aede ye a construire quelque chose ou bien à détruire amitié ya baninga pe kotonga pe faut kosala très attention yona ba mukolo lelo bato bakoma ko enregistrer bato olobi bo enregistrement ba enregistrer yo ozoyeba te tango bakendo pe selo rapport ko wanga na neni ba enregistrement tala nde to saki nini to enregistrer ki yo donc mokili ekomi mabe makasi to sala ngele to sala keba mais na conseil na kopesa na dinana na kopesa na Irsil na kopesa na sila bisalu ngai grande sœur na bino na lobi boye makambo ya kape isilaka bozo ata ya ko digérer soki bo digérer na bino boza la binemité bozonga na bana ya papa moko mama moko babunda na ka bana kuto mona oboti mwana pa boyo oboti mwana commission pe ennemi mama musupa boti mwana ini pe mwana commission ennemi combien de fois ki camarade ki amitié o bato bokutani ba problème na se amoy oyo ezangaka te mais mingi ba diviseur bato ya bazaki diviser pour mieux régner
soko oyebozaka moto diviser pour mieux régner, il faut kotika eza masumu eza makambo moko ya malamu te. Soki bato bayokanaka botika bato basanini bayokana makambo kopanzaka bato yango nde toza koboya na kati ya communauté. Voilà likambo na kwa koloba yango wana na bato nyonso bobengaki nga po yebisa nga tala makambo oyo nga nakoki koloba yango wana. Mukolo na kozwa sila na telefone to nazwi dina na to nazwi irsil soki na koka kozonga koya koyebisa bino quelque chose na koya mais soki oza na importance te na koloba pe te na salika émission oyo par rapport à bato babengaki nga po babake naza insensible te quand même tant boza kosenga ki sala boye fo na sala po na sanini na sepesa bino bayebangai baye oyo bolinganga baye oyo bosepela kotala na émission na bino na oyo boza abonné na Eliane Nitu TV bokende pe ko s'abonner na Mokili Makambo Officiel TV pona lelo tosuki wana na mela mai ndenge balobaki babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja na kobeta pe ka sete mukie les familles du cœur bosala attention bomoni ndenge bazokabola bato na kati na biso mbuma babe ekota te po ya kosala nini koluka division. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu awabariki tata nzambe kalo sakumuna nzamba nube chanel bana betu mos. Bye bye.